Nzambe apambola baïnyonso balandaka le pasteur François Mutombo Vasilom pe Nzambe apambola bana nyonso ya temple munene Kalembelembe septande baïnyonso basambelaka na biso na groupe d'intercession babuki bikeko Nzambe apambola bango toza na kati ya carnaval tozosala carnaval mpona koprepare mikolo na biso ya clôture ya mosala ya 40 jours oyo tobengami na palais du peuple na esplanade ya palais du peuple samedi et dimanche à partir ya 14h, c'est-à-dire samedi le 27 et le dimanche le 28. Le pasteur François Mutombo Oyazali orateur, le visionnaire même il y a 40 jours, il a introduire biso wana zakina libanda mboka maintenant sur place de nazo senga na bana na Nzambe nyonso en tant que président ya sensibilisation de kopesa invitation na mutu nyonso olandi biso olandi mo interview oyo kozanga te mama papa musai na Nzambe mwana na Nzambe na oyo andimela na oyo nano andimela te eponi confession te biso nyonso tobengami kozala le 27 et le 28 à partir ya 14h. Carnaval tobandaki na commune à Kinshasa na bureau ya papa na biso le pasteur François Mutombo Vasilom otozo pepa na musika bisika papa azali topepi yo papa topepi na mama Mimi topepi na basala Nzambe nyonso ya Vasilom Nzambe amona bino tobandaki na commune à Kinshasa toza na poma tete tozo continuer tina Ngasani après avoir commencé na Kingasani retour na biso na base. Non, vraiment, il y a qu'au sambate, information, il y a qu'au vérifier pété. Celui qui vous parle, a la bouche autorisée. Ce que je dis ici, on a zoloba awa et où tu pas facile l'homme. Na zoloba que papa a sur place. Abandaki depuis dimanche passé, a continué au Téabiso. Voici l'homme que le belao, et ça voici l'homme à Zaki Libanda Yambokate. Voici l'homme à sur place, en chair à nos. Au lieu de vivre ailleurs, ce qu'on y a, ici Kazo Kamba, n'a le même septembre, au Goku Teyewana. Nicolas Abanina nous Koyambate pas à service à partir de la semaine prochaine à Kubanda Koyam. Mais le samedi et le dimanche, il y a mon compte à côté. Deux mamans pour développer l'hôtel de la terre. L'hôtel de la terre, Yako Yoka, l'hôtel de la terre de Zanin. Zamba Pambola.
Mabongo na bino na moko.
Kamera yake ni katika
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Il y a Jésus-Christ pour délivrer peuple naï. C'est ainsi que moni aseka lubumbashi balobi niet. Moi j'ai reçu la mission ya ko suivre serviteur ya Nzambe voici l'homme. Aseka Kimbansek va rejoindre voici l'homme. Lelo lobi okoyoka lisuba aseka mususu. Ba ko rejoindre plutôt voici l'homme. C'est ainsi que Ngaïne n'a pas si voici l'homme Poutine des serviteurs de Dieu. Parce que Poutine a reçu la mission dans ce monde pour délivrer le pays. Il y a une menace. Il y a des dictateurs, il y a des mafieux internationaux. Au Bazali, Kotungisa, Africain. Poutine a un mandouki. Oyo Nzambe ye moko hebisaki ye salabo pona ko détruire. Et je vous informe, ezaki na virus moko oyo bande ko se préparer, oyo ba mindele la communauté internationale. Ba préparaki laboratoire ezaki na Ukraine. Ba pays occidentaux balingi ke mobali na mobali ba balana. Oyo eza interdit et pas ya tata Nzambe muto akela mabele na lola. Eza Poutine a une mission à Tata Nzambe. C'est ainsi que voici l'homme. Comme Azako Bundisa, le laboratoire diabolique peut bombarder Yango. Poutine, voici l'homme a hypersonique. C'est ainsi que n'a surnommé Poutine des serviteurs de Dieu. Donc, Namituna Nayo. Mais maman, la Bible dit chaque chose à son temps. Et Zangaïté, et la Bible dit chaque chose à son temps. Et ça temps maintenant, il y a Poutine à Panza. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la série de questions par rapport à l'actualité. Tous autres tapez moi bémol. Pour na ko ebisande ko junior to moni pe vidéo o etamboli ya pasteur Mususu Abimi pasteur Baraka Mogisho a sali vidéo azo réclamé $20,000 na ya lobi pasteur voici l'homme a escroqué na affaire ya fréquence ya chaîne ya TNT. Je crois que vous allez aussi marteler sur ça parce que vous avez mieux placé. Donc comment on va série des questions.
Pour l'augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. DiCaprio, ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika soko oza na Saint-Thérèse bien sûr elumi comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. Nabiso. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici quand il y a kubunga te service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego longwate, on va tourner au big. Yango jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo, aujourd'hui. Donc à Longo di Bishopili, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sile, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec qui la photo? Place il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Bisenga senga sanga lole Nalemi via pesanga kabena nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe
soki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomana 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.